Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Alors moi je trouve pas important ou intérêt encore. Aya alobake boyo kangai na fukami nazo kokate. La brune il faut coca. Par rapport à pardon ou à Sengi, famille artistique, famille biologique, non. Il y a de pardon du fond du cœur, il y a de pardon de la bouche. Yambebo kaka. Mais ba pardon nazo banaza innocente, si mo we alobaka lo banaza innocente, na ebe lo côté. Non. Mais nzambe moko ayebi na ba camarade o ba offensa ki Jani. On va blesser qui est bazar, mais on va parler après. Ok. Mais balobi ya Jani ba bengana kai na ndako pa la brine ye moko mizong saka na ndenge na ye. Ah kasi teza bolingo bato. Ye moko nda mibomisi. Ezalaki bolingo yo zala kite papa. Ok. Amizongi saki na ndenge nini. Donc wana moye botu na yesu te pas zate. Ok. Alors ezalaki mamba bolingo na bango. Donc ndenga na bana kolinga mo sa salaki mabe. Non, babi moi c'est même tabomisi. Wana za bango balobi. Ngana zati. Ngana lobi kaka oyo bazoloba yango ngana kolanda. O bango nde mutu bazalaka kuna. Donc ngana koyiko koloba teke no te yango te ngana kokotela nga mutu te. Mais ngana zaka ngambo ya oyo ndeko nanga ke. Donc Jani monaki ba passe tant tozo ke ni banda na aéroport andili na 4 avions na Maroc tina ndenge tokenda batanga Jani na po na Rome. Donc azalaki na moi ye moko ndako ba kombo momo ena lo ba ombo. Abi sa kombo na tikanga na vivre. Donc tia ba ndeko ba ke no ngana ko yana cercueil. Donc ndenge na yana cercueil. Donc c'est ça. Nzambe azana ye place akei nzamba Wana za pese meki na après tout pas maman bana bino yo ti prototiki la brune boni. Et en tout cas la tira le kota na été. Na éviter na moment où so azande na tira le kota. Na condamné la brune mais à la brune il a souka leli na ba raté diamant na ye. To lo bato ganga peso la brune na zilo problème na Jani na assistance sociale yo zo bango ndi ba boteli bana akeye za Afrika pasi. Donc abana Jani tani bazo ba mindele amoteli ngana isaka pasi. Toti kanzamba bunda makambo oyo. Tozala ba makambo ezalaka omona mobile azo choqué na makambo susu soti mwasi azo choqué na makambo susu ngana ba préférer bo kabona na kimia ke ovana na mutu mobo biseke yo ko salenga fona zongi selo penza o kota o sala ke memoti na liwa et puis biso bato bandundu na yese ko na yete soko na sondo ko sabiso ko sondo biso ko no sabisa di bato bandundu bazalaka na sanga. Donc ça veut dire so déjà o lala na mobali na yo ko ki jamais lala na mobali susu voilà. Donc ça plupart ba biloko oyo bendi pe aja. C'est ce qu'on peut le résumer moi Jani za ba voilà bendi pe aja ni voilà biso na bato to zala ba sanga surtout ba yanti bana sanga. Parce que attends il y a la mobile c'est trop dur mais moi papa bana zaki na droit au mais famille a Jani ne ba boyaki qui a poussé na pembe na cercle ya moi na bango et ça bisote muta pekisi ete ba o bo mona ba lo bana za ba leki ya Jani et ça biso eza ba comédie ete ba leki ya Jani d'accord on continue au moni tant muta fuka maki déjà azolela il fallait ba limbisa e batika comme tellement il suffit de ba biki eza constitué na famille OK c'est pas un problème ba ba ke makila Jani eza na bano batika tozo ba misi ya lelo n'est pas ça bongo pena donc bango bazela rara soki artiste moko ya ivoirien akufi ba tiena ba page na bango mais tant Jani o ya l'équipe artiste wana ba tiaka na ba page na bango donc baza ba complexe ba artiste mais boye bango ke na bato pe balela na biso baza les artistes nyonso mais la majorité balela na biso te mais soki bango bazui ba problème biso to sala ba promotion makambo na bango Ba vérité. Merci beaucoup. Naebi ke monde entier bazolanda yo. Lelo isa événement au batu nyusu ba wanda kozela. Communauté congolaise partout dans le monde ba wanda kozela arrivé à corps. Il y a frère Nabiso Jani Faye oizo koma lelo. Naebi ke disparition na ye et ça livre vraiment passe makasi avi na yo na public nyusu ba wanda yo ezani. Merci. Yali boso ba condoléances na famille biologique. OK. Ya Jani ngana bengaka Jani te. Abengaka Lola. Oui. Parce que pour Jani comme na chic choc loyenge
ngane mna kotsa ina shikshoblo yengi wana za camarade nangate aza collègue ya musala oui mais c'est mon fils kwa koma na shikshoblo yengi nenge na kotsa baninga ebele ba mulala ba Nicole Kitoko ba ibala bala ba Nicole shikshoblo yengi boyebi za batu musatu ngai ngadiadia et puis oya tika kibiso mettre pas il paye son âme. OK. Wana za mwana ngaso mwana déplacer venant bona ye na butu boy na butu na yaka mingi ka so na msu na uti voyage na ngale msu ba musika ba ni na uta ba voyage na nga na kitaka na butu mais so lelo na ye eza pona likambo moko ya kufela mwana oyo asali musala na biso mbula ebele. OK. Wana ya respect donc na lela boye kala na leli trop parce que esala nga pasi oyoka meloke kamusi ngai na ebite vraiment ti zani akoma iti na niveau wana si atiki pe mokila tiki libota na ye lekela ye ngai oyoka ka ba msoto na kenda ka ngala kenda ka po ebinga bien na loba mamba batute. OK. Azaka pe na polémique te na botika ko yoka ko mona ngate ba polémique bani jamais parce que kana mukolo faut naïba ko respecter donc il faut tous la na réciproque quoi auto sabana miki auto sabaleki baneki pe bato sao. Merci. Donc là on a lelo pour la tani na ipo na mutu musute na ika po na lelo na rendre hommage na ina yamba mwana na ngai akende ki pona ko luka meya so ya pona atiki bota donc ça fait ya Fredy Mbali Sombo na ibi na bandeko na nga bango pe faut bazwa temps en poser une fiche que 2 ou 3 questions na olingana lo bara abui parce que auto le belo mo awa ke ozaka mutaba polémique te biso pe toza vraiment na dembanza London to linga pe polémique te. Très bien. Na ibi ke famille biologique ya Jani bazolanda biso na kokota vraiment mukete na vie privée na ye parce que liwa eza ya batu nyoso et puis chacun azana mukolo na ye o akufa na dossier na ndenge ya nzelo yo kotelinga wana malamu kutu na loba mingi na famille ya Jani. OK. Ya côté ya mwasi en tout cas excusez ngai oza libre donc na kolobela ngo vraiment mais bana baza ya biso. OK. Mama mwasi ta ino ngate otango mambele ba kuna ngana zate oyo bato nyoso bazoboya ngana koya te pona ya côté na ngona kata jobo. Merci. Donc jamais on est ama mususu ya côté kuma ba oyebi mukili na biso. Donc ba mingi côté ya famille ya Jani mingi na mama na biso na yebi kelero ya soki parce que tant maman abota ka biso to ko malelo boye biso ko ba chef de famille ya kende ki po kende ko luka pona libota na ye. Alors na yebi ke basoki na ba petite sœur tout na yebi bazolela mais to se nga nzambe merci. Na oyo nyonso eleki mama sala pena mutema munene to yebi ki to sana ngo ebelete to sana ngo teme biso to loba na oka mama sala mutema munene na yebi ke lero mama olela kaka po mama 9 mois ça va passer alors on a un mataki na avion avec ça qui bango na ko luka et puis azozonga lelo alali ça fait mal. Bon, merci beaucoup, merci trop chers téléspectateurs. Il y a Fredy Mbali Sombo. Il y a certains musiciens balelaka na biso. Na etchecheri tozaki na Minyo Abraham. Na poto tozali na Paris na matanga tozali na Redi ya Misi na profiter pe na pesa ve na biso juna jamana tozalaki na Serge Mabiala tozalaki na Mosika Sika tozalaki na Seleo et ya na ba musicien o balelaka na biso mais boyebi pe o balelaka na biso te o boyebi ba komona ba tozo ba musicien lelo n'est-ce pas ça bongo te bongo pena donc bango bazelaka rara soki artiste moko ya ivoirien akufi ba tie na ba page na bango mais tant ou Jani o ya l'équipe artiste wana ba tiaka na ba page na bango donc baza ba complexe ba artiste OK mais boye bango ke na bato pe balelaka na biso baza les artistes nyonso te mais la majorité balelaka na biso te mais soki bango bazwi ba problème biso to sala ba promotion makambo na bango yango pe biso pe toyokani entre nous ba bise ba silande balelaka na dino ba wa succès ba silande non muta silaka te so na profiter yango kaka to koloba oyo azolela na biso te biso pe to bandolela na bango te pour même la Bible ezoloba na biso plairer avec ceux qui donc voilà to constater bisope je parle en français maman bina filepe bina filepe ayaka ebele bana banda donc voilà nous on est là l'essentiel bino boye
biso pe touti poto tosali nini tozonga pe biso moko te tozonga pe na bandeko mosusu toza na bango awa solo wana bacomédien s'il vous plaît le bas gaou si misère c'est là yango ne gaou mama loso de gaou si misère dans la liste des amoulins bon shogun Shogun n'a pas été aussi bas. Bananjil bazar. Voilà, moni bananjil de va se faire ba moni déjà vieux gaou. Banjilo baye no baye baké. Le 13 juillet. Le 13 juillet oh on a spectacle mené na Paris. On a spectacle monétisé. Voilà ce qu'on artiste. Ça c'est très bien. Voilà mesdames et messieurs, nous sommes avec Prince de Zolo, donc je crois que toujours les mais ce qui est le plus important, vous allez rapide et puis vous s'organiser très bien pour commis à l'heure. Vu que Baokunda Vedjani avant même chaque cours. Voilà. Parce yango komona ke chaque Baokunda est volontaire fan. Bazana ba moyo wa bacha pesi mbongo mais bazala sous mbongo à ministère de culture. Bazala ba beba tika ça vient à Omeli et si l'impact et si l'impact dans la net matin à pour la Jani donc un mois. Donc Jani Pena rapidité c'est donc c'est les locaux sur les canaux internet c'est ça aussi. Voilà donc c'est ça. Donc bande baba famille avec chacun. Azaki ya mona da ko lisini ngasala ndoki makambo ki. Parce que le solo il y a des celles qui artistes batie ba mbongo na ba je ba le bal na pena corps argentina qui ça doit aller na poto. Ya oyo aza parmi ba ya malamu tozwa na monde. Asili kakate so yo ko benga na téléphone na fingi yo oti. Ayi humble so bengi azaka so sombi ba billet tozo lala bisika ya malonga na ba moyen na biso mo yo to donc même na Paris ezalaki en exhibition lobby soko ye na aéroport andilo mona batu bakouta bapoto baza baartiste batu bazouta ba Paris ba Bruxelles na moni Oasis côté naturel auto benganga avion lobby batu bazoya ebele ba diamant sombi mama na Eloisha abengi azana voilà, ça c'est bien, tout ça l'a bien à vivre, il faut être humble et ouvert parce que Johnny Faye va aller dans l'artiste de ce mois. On s'appelle là. Courage. Mais il n'y a même pas de main. Au moni, si elle ne peut pas encore torturer, il faut pas torturer. Parce que dans lundi place où azoloba nazana ya koloba. Pourquoi nous le bango na moment où et na zongi li sous place où eza que malgré azaki na comportement na ya mabe. Si Jani a kufa, oh ya Maxia lobi, soki ayoka kitika nanga, baba problème nyonso oyo et comment quitter. Donc s'il faut dire clairement, elle n'avait pas le droit. Yoroloba sous na batu o ba ki na kati ya ndaku ya mowei. To peto lo bandaku ya ye la brille. Que bobi mananda kunanga bo kende fona bongisa bana ba kende classe et puis na kolela mobali nanga ngamoko. C'était ce qu'elle voulait. Siko ba o ba monaki ke faut ba lela mobali ensemble, en groupe, en famille. Ba kenda ki place au faut ba lela. Alors moi je trouve pas important ou intérêt encore. Aya aloba ke boyo kangai na fukami nazo kokate. La brille il faut koka. Par rapport à pardon ou à Sengi, famille artistique, famille biologique, non. Il y a de pardon du fond du cœur, il y a de pardon de la bouche. Yambebo kaka. Mais ba pardon na banaza innocente, si mo we à lobaka lo banaza innocente, na ebe lo côté. Non. Pourquoi a déclaré innocence na yekara
tant Jani a koufi. Elle avait tout le temps et tout le droit. Non, papa, Azaki n'attend nion surtout. Il y a les tant Jani a na bon moi. Alukata akizé, alobake non, ndege zaboye, tala Jani a sala kanga pe boye. Tonga toka ke la brine pas les kaka, abi que Jani a sala kaye boye. Mais de tout son vivant de Jani. Je crois que Jani a les cas qui peut-être pendant ça l'intervention, il y a la brine contre Maxi. Maxi a bandé qu'on nous a sauvé vie, il y a Jani. Mais Lélo, Luka a expliqué Batou, Nini. Qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'elle a une vérité? Que yenda kena ko boya ke Jani a mukanda point d'interrogation. Papa, ngana yebi ata na Afrique du Sud en auto fandi o ba fingara. Nabi que tant au boti mwana, tu as intérêt ata ya une année par rapport ya mwana o boti parce qu'elle a résident. Vous comprenez? Donc ngana on comme que papa moko bo boti bana misatu. Mais ta carte moko ya ko renouveler à 6 mois a raté. C'est-à-dire à moni passe ya ko bata mana mon pour peut-être que ba kangete ba refléter. On ne sait pas et le roni o ebande ko salema pour la protection na ezala. Mais nzambe moko ayebi na ba camarade o ba offensa ki Jani. On va blesser qui est bazar, mais on va parler après. D'accord. Par rapport à l'organisation matanga, tout le monde dit que corps et outils le ban payer au col le banon d'engeni. Par rapport à l'organisation matanga, on a moni que ça va. En tout cas, il y a eu un peu du désordre natang ba réunion et bandaki. Mais nzambe merci. Les autres côtés nini. Et comment qui ba obalo ba ils étaient désordre ombongo nini. Non, tout est correct. Les accords ben compréhension, il y a qui bando sali ma Dieu merci. Ben compréhension aussi là qui nanzela. En tout cas, tout va en normal, tout ça bien. Voilà, merci beaucoup. Un mot pour la bande de Kobolanda Bisso. Un mot pour la bande de Kobolanda Bisso. Tout ça va dans la matin à Jani, il y a tonton Jani, tout ça les laïna nous. Si après enterrement, on va démarrer avec des autres. Bah, baebi grandeur, il y a Jani baebi. On peut baebi dans mon grandeur, on était baebi dans mon très bien. Dans le monde déjà comment on divisé par 60. Bah tu n'as pas comment la battu na bango. Donc ça veut dire que biso ba auto la ba Jani tu ba grandeur ba Jani. Tant tu es ba théâtre ba Jani de ba yambi biso na maboko boye. Si toza toza lelo ayebi mobile na ngate mobile na ngate ko yana sima déjà que na poto mais tant mobile na ngate problème il était là. Le rôle yaya go benga ernyo so petit nanga ndeni kuna nzamba osunga hotelema en tout cas ezaki lo moko evanda nga trop na mutema ngo tanga kufaki lekele nga en fait beloko ezalaka mutabela so mutabeli peut-être beaucoup comprendre que mutabeli mais mutabeli te lo côté moni bali wa brisque bongo c'est un peu choquant par rapport que mutu mo ndeti ya dadi abela ki to moni ka beli après pareil biso déjà mémoire. Mais ce qu'il y a une abilité civiquement donc ça absolument bien mais en tout cas on sait quand la kimia to comme on kimia parce que il y a Jani va ko finga tema do tonga batuti voilà on le belo qui bien ba lekinyo très bien on le belo moko ke tango ye théâtre ya Jani mto mais qu'est-ce que vous avez chance à jouer na oh ba le belé tu vas filmer ni pas fioti na jouer na ba film belé ba film belé ba mbanja kamundele ba film belé na jouer na Jani voilà sur scène nous avons mon nous avons trouvé on a album à Franco Franco ça diplôme wana mérité comment on est raté yango beleza exact voilà mais tout moni par rapport à l'organisation ba ndeko poto basali organisation ba très kitoko ba ndemso ba lobi ah ozo ko malakincha ça to s'attendre intel asalaki boy yo attaque artiste on va saler boy apparemment on dirait biso poto za la carte tete ko beta ka les on dit pour biso to internet tu as ma cache no ça ba son père quand to zela on a l'autre monde on vous allez condamner les gens comme ça donc kamadi voilà va comprendre c'est un peu dibinga aya kuta nande kona ye ça la vraiment bien abaku mais artiste comme des points nous kokosini na baku OK hein voilà merci là notre mon organisation ya bandi on a besoin pourtant en tout cas balelia Jani kitoko oyo boya ngamta mabe voilà balelia Jani kitoko balati kitoko au moins que te basi ba kolela très bien est responsable voilà mais awa bino to komona bilo ekatana basu des gens nini wana ni penda ngo pesa la ngo su bien te ezana ka bongo mais to liko ti rompe libanda et c'est le bida si to kolit so to su ba mike to kolit ba jeune fito ti kan ba jeune fait so te mpende libanda malgré nga pe na la tanga ma beti le mais on est ce matin en tout cas to la ta bien na conseil zo pesa na mani on a biso ya basi ndeko na biso nyonso en tout cas to la ta bien to kuna Jani na respect bon c'est la nga shunga na kufa bola ta mabe par rapport ya komona mwasi ya Jani aye po mona corps ya mobali na ye babengani ye yo ntake mwasi
réaction est aux nini. Bon, premièrement, on a kolo baboy. Au moment où toza nanda kuna mabidi. O mabida sala nga bato ayebite libanda. O nga pe na sala mabidi bato ayebite libanda. Très bien. Toza na ba makamusu ezalaka. Au moins mobile azo choqué na ba makamusu, soit moi azo choqué na ba makamusu. Nga na préféré bo kabona na kimia ke ovana na mutu mo bo bisekete yo ko salenga fona zongi selo penza o ko ta o sala ke meme otina liwa. Et puis biso bato bandundu na yese ko na yebite soko na sondo ko sabiso ko sondo biso ko no sabisa li. Bato bandundu bazalaka na sanga. Donc ça veut dire so déjà o la na mobali na yo ko ki jamais la na mobali mususu. Voilà. Donc ça plupart ba biloko o bendi pe aja. C'est ce to comprend pe le ozo pe moyen diani za ba. Voilà, bendi pe aja ni voilà. Biso na bato to zala ba sanga. Surtout ba yanti bana sanga. Maintenant si ko lelo, mais pourquoi boboya ya mona corps? Ba mona za ma famille na famille ya artistique. Moi na droite. Moi na wana ya mukelo ni boloni na mutu na parce que moi na aye liboso mama fuka mais ça qui n'a pas si mais bandeko balanda ki na ebelote habite ke papa mo ko so dila na yeba ki o mo ta babela ya jana ye akengeli dila na yebite bato ba yebeza ba victorienne parce que mo das ba koli ba makambo et puis bana wana ba yebi vérité nini o le kaki na katanda kuna ba ta mukie ti mona na baneko so ndebra la buna ba ke na song seke pona bana ne parce que bana bazana posa ba mona tata na bango donc ba yebi pourquoi bana bazana posa ba mona tata na bango est-ce que question marque est-ce que donc vérité nion sur les gens maboka la brine si elle est vraiment sincère à quoi ça va douter oui tu as qui na matata libala nion sur na matata libala zanga matata na kishasa ona mokini mobibo ezanga te ata mankoso na projet ata mankoso na projet j'avais que c'est toi bona na ngana yo mais est-ce que deva batunion soningi makamone zalaki to bosente mabena malamu est-ce que banga batika eta amuna ta na moment ya suka parce que eloko wana e réveiller ba mémoire rebelle abasi ya poto balobi na ba lobi te sola na ba propos ya de Londres ba propos de Londres surtout wana basi ya poto batomboki ba rotira la pesa sur mobile koko tanga na ba terrain mususu te en tout cas so comprendre nga bien na raison trop polémique te koko na tuni que ça polémique il a ba propos lobi ba propos ya de Londres ça ya nanga donc c'est quoi lobi ça mkola binya lobi. Voilà, merci. Voilà. Merci à Saint-Pierre. Voilà, merci de manière on a vu sur la différentes chaînes. D'abord, merci. Je pense que tout va bien que tu en as pas, si tu as la douleur, il y a qu'à perdre artiste amené dans le monde en abus sur Janify, personnel, mais surtout mes sincères condoléances à la famille biologique naïe et surtout la biso famille artistique naïe et surtout la fanatique pour la biso souhaiter que biso péango et alors de l'autre journée où il y a ma corps naïe pour les gars qui pour bandelate merci d'abord on a bandé tout dans il y a pour tourner parce organiser qui pour la qui sont vraiment honneur il y a biso il y a frère nabiso il y a biso artiste biso Janify et lelo oyo biso pe toye ko yamaye parce que ayena mabele ba koko na ye pour na kolela na bandolenge sengeli voilà et c'est l'organisation une équipe na poto to lo baké c'est une grande réussite ou bien moi côté mon ezanga ki muke bon moi je pense que batutu ba moni niveau bandeko na biso ya poto ba s'organiser et ba tia l'auteur il y a valeur il y a grandeur il y a artiste bo moni ndenge ni lekeli donc ba sali musala makasi ya malamu to beteli bango maboko et biso batozali awa pe na ba na association ba MTPC et na ba association belé o ezape na kati organisation pour na kolakisa kaka lo lengi ni to kolela ya jani voilà donc moi je pense que faut tous en bolingo wana to lakisa yango et esuka pe kaka na ya jani te tango likambo soki ezali to souhaiter likambo te mais tango likambo yaka to lakisa unité wana bandeko apoto bandeko bazali awa bolingo wana ezala donc voilà quoi. Merci beaucoup très chers téléspectateurs Tanti Linda Bifutomoni la brine au bapekisi ba bengani même mon accord ya mobile est-ce que c'était vraiment essentiel ba ça la bongo ba traiter bon ou bien il fallait ba doser moi muke bon ngai na monango za mo question mo polémique peut-être ba donga za la bifali ngalo baneli ndalinga lo baneli c'est que je sais bato ba vivre événement oyo eleka na poto place nga na zalaki te bango nde bayebi naza te mpona kokondane moto mais c'est que je sais bana oyo batikali oyo ndeko na biso aboti na grand frère na biso Jani baza tellement important oyo affecté bango lisusu te na bamakambo parce que bana poto baza na bandenge na bango bazwa makambo alors oyo eleki bandeko nde bamoni tozomona nyonso na baréseau ça dit na pesi d'abord merci na braga on est parce que on a bolingo oyo
bafani na biso balakisi monde entier na bacontinent tout Afrique, Europe, Asie, partout bato bomona c'est-à-dire topesi bango merci parce que balakisi bolingo wana balakisi susi wana mais elo na koloba omoni tant tozoloba association ezali oyo ezali maître ya cérémonie organiser obstacle na ye et na bolingo na makasi pe tozopesa merci na mama Denise Nyake fondation Denise parce que oyo esali ke matanga ya Jani eya alors elo bato bako retenir bayebaka ke teko yamba ebembe na ye et après baromona ndenge ni ba programme d'ailleurs ba programme ndenge ezali jour matin ko ma veille mortuaire les lundi et on a musée nationale et puis mardi ba kundaye on a 50e d'ailleurs côté bembezali mais tout on a musée nationale donc voilà et donc ba fanatique na biso ka que les anzela biso surtout il y a zaki na ba rendez-vous na ye azaki na ba programme na ye azaki na ba projet na ye na bana na ye mais lelo oyo atiki biso donc tango mosusu lobi kozala ngai kozala yo kozala lobi ndeko wana ya malamu ezali to retenir eloko moza très important c'est oyo papa na ngai Freddy Bonganda isa ya mbale sombo aloba na ngai pa yebisaka nga pa continue ko yebisa ngai to sala na mabe na mokite parce que tout est vanité lelo oyo olugo sala mutu moko mabe pour se faire plaisir pour les muso son nurier pour na 1 heure du temps 2 heures du temps 2 ans 3 ans 5 ans le lobby yo petango kokende oyo kana di kosala moninga wana pour sala plaisir donc ya malamu ezali biso bato totikali to sa leçon moko boye yo zala siko na place ya Jani so ezaki kasi yo Jani eza yo okay bandeko no baboyi na bango mwa sango batala siko yo linga olobani ça okay donc yango wana na kena oza mukolo donc naninga ko répondre makambo wana te parce que tani ngwa te donc donc ya comment ya Freddy a confirmé que na confirmer que moi si wana zaki mabe yena tamemi amemi papa nazaka naenda ko moko te okay mais bato nyonso na poto bazolo bali kambu moko nga naza nani po na ningi na il faut na dribble ba donc yo zo appuyer bato ba bali kambu mako mais banaza ko appuyer te mais eza yango wana po bango bazoloba ngazaka na poto te okay nazaka na bango te mais balobi ya Jani babengana kai na ndako pala brine ye moko mizongisaka na ndenge na ye kasi teza bolingo bato ye moko nda mibomisi ezalaki bolingo yo ozalaki te papa okay amizongisaki na ndenge nini donc wana moye botuna ye su te po aza te alors ezalaki makambo bolingo na bango donc ndenge abandaki kolinga mwasi asalaki mabe non babi mwasi nde mutabomisi ye wana eza bango balobi nga nazala te nga nalobi kaka oyo bazoloba yango nga na kolanda po bango nde mutu bazalaka kuna donc nga nakoki kokoloba te ke no te yango te nga na kokotela nga mutu te mais nga nazalaka ngambo ya oyo ya ndeko na nga akei. Vraiment, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Artiste, comédien, tozala bomoko to se souder to mikanga eza maka eloko nini towelela mbonga mama Denise nga kutumaka mbonga mama Denise te nga na ina félicité ne mama la première dame na nyonso oyo asali lelo totelemi awa po eza ye so ezalaki mama te tolinga toya awa te est-ce que ozo comprendre nga na félicité mama et puis na félicité mpe papa parce que papa asali yango po asala mama asala po papa ndima et puis na félicité mpe baoyo baza na libanda oyo batie biso mwa poa banini badi ya Igari Iwele aza na États-Unis Marius Mwinga aza na États-Unis na Washington Richard Toniel aza na Dallas donc il y a Théo Zambrota aza wana choisi Matata azali wana donc bato oyo batie biso poa na ndenge ministre akiliso la yeba ite Jani okufa nazongna na Mires kufa na Angola ngapi nazalaki kuna nazalaki kuna magena yaki avant nazalaki kuna ndenge na biso liwa eponaka te ministère atiaka kaka maboko soki problème ekwei oza envie boye bakipaka bino te okoma bon occupé parce que ministère na biso ezala nano ya suka ozomona on dirait ezalaka négligé yango moni les premières dames azwa charge na biso lelo o mingi toza wana ozomona te bamort diminua par rapport a ndenge ezalaka kala
bi bakosenga ke bosunga mutu boye aza na hôpital bosunga kota ezalaka vraiment souté po tokoti na organisation na biso moko SOS mpe ezali donc lelo tokóma kocontribue mpe biso moko avant ministère aya ozo comprendre ma Denise asala eloko mwa malamu a récupérer quelques acteurs d'artistes oyo absorbe bango na charge premier temps parce que bamutu mpe bakoya asala tout mpo nini tosalaka mwa bien tokozala na mbongo koma mosala tosalaka eza nano ya pasi production ezalaka te toza na soutien te ndenge obi ya ministère bilelo banigérien baministère na bango esimbaka bango gouvernement bape bango basali ya tournage bapesa bango bamaison donc bapesa bango biloko ebele na eza pete ke po bino moko mpe boya mpenza série te na mosala bino bosalaka non bango baza sélectionné kolokwa bozalaka bacomédien bomema mambo nyonso na comédie voilà pourquoi soko bango yango te bango baza sérieux et puis baza sélectionné biso mpe un jour soki gouvernement na biso a sélectionné oyo alobi ki na kotravaille na bango moto oboyo aza te ozomona akozwa biso toza ata ba 12 000 personnes pardon ba 12 000 groupes toza ebele masumu entreprise aza na charge ya kosala te mais soki a gouvernement ye asoutenir biso peut-être moto akozwa poso oke poto akozala te pesa message na bafane na bino nyonso oyo balingaka bino parce que Jani déjà ebende ezoya lelo opesi programme ya ve mortuaire et enterrement et oyebisi bango baya bolela Jani ensemble donc lelo déjà nde tozwa bien papa nde tozwa corps awa we nde tozwa corps déjà tozokenda yango na morgue to nde tozwa na aéroport tozokenda na morgue na cinquantenaire après tokotia ye na musée donc la musée donc enterrement eza les deux ce mardi donc bato tout baya tout l'ensemble o baye baki Jani na o bazwa na ye na o bazwa na ye te baya to sangana tout les Jani ensemble mais azalaki prophète autant tozaki na poto na Jani eloko moko ka Jani ndo yebisa ngai na poto zola ngai na Jani apona shaba na ve shaba son âme repose en paix Jani eloko ndo baka na mnoko ke ngai na kozonga Congo kaka na cercueil ozoka ayepaka parce que makambo tokutana na nzela ya makambo nyonso kobeta te na beto na bémission trop lelo donc Jani amonaki bapasi ntango tozokende banda na aéroport ya njili na kati avion na Maroc tina ndenge tokenda batanga Jani na po na Rome donc azalaki na mwa ye moko ndako koloba kombo momo ena loba mobo ayebisa kombo na tikanga na vivre donc tia bandeko koloba ke no ngana koya na cercueil donc ndenge na koya na cercueil donc c'est ça Nzambe azana ye place akei Nzambe azana non ya liboso d'abord ya Jani azana papa nanga parce que biso mutalinga ba comédien tozala koko nanga sis kamoni mone pe mana kimia wana koko nanga wala kuma bitumba nanga koko nanga mutu alingaka c'est quoi ça embouteillage j'aime pas ça me saoule là omoni siko koko nanga alingaka nanu alinga makambo ya batiaka afro déconcentré nga c'est ça bato babunda kuna bo comprendre yango ya Jani wana aza nanu yaya na nga parce que baojouer bilo ya major baojouer bilo ya Alpha Bokole lemba parce que Alpha Bokole Bokole tout baya na nga mona lemba la mona lemba pesa c'est ça vas-y non le bate par rapport à non esalaka pasi te omoni atanga première temps er moko na condamné pe la brune na condamné la brune mais la brune eleli ya suka eleli na biagaraté diamant na ye toloba toganga mpe so la brune azwi leo problème bana Jani na assistance sociale eyozwa bango nde baboteli bana akeye eza mpe kaka pasi donc abana Jani tani bazwa boba mindele bamotelinga na esaka pasi totika Nzambe abunda makambo oyo wana te okondane bato te mabe te totika kaka Nzambe abundela kaka famille ya Jani makambo soki eza problème likambo ezali okomprendre ke en karma existaka biso mpe na vie totambolaka bien na vie tokondane parce que ochubanga mbeli lelo mais peut-être mbela na ochubelinga mpo anini mpo nasalaka mabe moko boye elata yo zwinga parce que yo losambo eza yo te makambo moko elati omemi bere yango mpo tosala bien na vie desinga na 2023 nakota na babitumba ya grave oyo nakute nango na vie et après ntango na comprendre ke fo natambola na structure natambola na makambo ya bien yango natambola boye to mpe tozala kaka la brune pasi na mona est-ce que émotion moi na mukia le bi français wala mabe na français na okete le bi français papa tu nous manquerais tu manquerais on manquer tu vas beaucoup nous manquer tu manquerais
c'est toujours nous papa achima msaleli tika omona natale lo mo ko perdre mutia pasi natale mo ba ça surprise anniversaire ça moi sali ko na anniversaire na résume mo ni na kuma lekechu na bijou na $8700 na kingo na téléphone na na nyonso o le la sikoyo so azalaki envie maintenant sali ba cadeau je regrette yo ko ba andi wana andi mwana mawaza lusu lusu mwana wana so ils ont souvenir bongo aba tenka ba fifi ba zoka mingi so abongo ce qu'on peut pas venir aller mbongo te mwana lembi ngai te bele que tu webe lo moko na be kuno yena nda kusula mena na flasher de que tu as producteur et ba théâtre mais les que tu to monde oza na centre ya ba polémique les que tu regérer ba monde ne to que producteur oza ce que la repos na zako sa kati nanga bakona bulanga na opanza ba comédien nzoko ezala ngati zo bakoli bazala ba kota rendre na bangwa tanga na yamba sala ba biso ba comédien mingi mais mo bazo swana ka bazo bunda baza ba problème ba nga rien à voir nga mnoso na benga za pembeni nga za na ye ça veut dire que na okota likamu na yote pona inaminata tuna inamimi mama mimi na minata tali ba nga na okota parti pour na ni so yo aminata kwa za sko motema ekokati pona ka jo sa mimi na ina lege chu wana yo linga bazala ka yo pona ni na vie pona ni bazala ka yo. Je suis bien là qui n'a pas de voyage. Quand on a $7000 yangoyo, ça très bien. Ils ont changé ma prix. C'est la balance. Ils ont quitté ça. Ils ont dit on se fera d'acheter la chaîne. Non mais la posons question comme tu les questions dans mon noyau tant que les questions tu as invité presque tout le comédien Batu bazana bangote comédien YouTube échanger ça et ça batu ba mona komba ba superstar ni ba mona komba danser YouTube on peut ka so cheka yango ntozo ngo biso nyonso lo mo siko na pe da ko le famille pauvreté na mona le mana ko siska très bien il y a des comédiens qui se prétendent être superstars oui bah c'est belé ils sont nombreuses oui je te jure. Mais le quoi tout à respect on a dans 5000 c'est plein ba soir na lelo parce que ba bula kanga les que tu na panza ba comédien au moins les les que tu es panti ba comédien que tu as na réputation tu sont zo cadre vino c'est ça parce que ba ngam na baby seyo makam pose ta na réputation te okosi na tango tanga la réputation ezali bana direct no batala batbaza bolo banga pela réputation ezali allez que tout to ça la peine dans indifférente te fona poser ma question on zio le poki ma caméra poki ma pizza micro les que tu adresse arena ya ana on est ana Pourquoi vous avez un coquille? Pourquoi vous avez Teresa? Jour J, quelques jours. Adidas Arena. Non, problème, tu as un visa. Déjà. Si tu as un visa, et tu as les tu vas y aller. Donc, le moment où tu as fait l'affaire, il est ouais, les amango. Na ya pas fait répondre à Adidas, c'est faire na linga faire rigola. To senga te, to za mata. Donc premier compagnie, c'est sur Président, je t'aime. Ma président, mon président, ça va bébé? Oui, très kitoko. Ma boque, Tolande, Saka Yajani, Yajani Tolande. Tola la terre. Oh! Kende wapi?
Legeziana tu zote. Coton. Ouais bon. Bon, on a
C'est